Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Bisous tout ça bien par la grâce de Dieu. On a un vlog allez le vlog mon corps vraiment ya esengo. Donc na bande la vlog nanga na kinaki d'abord chez Yoyo pour nous sala suki nangeza ya shi il même tabongisi yango comme ça ezali Yoyo a check nango vraiment kitoko kombozo mona kobosa na te ce qu'on a perique na yo za na posa ba bungselo yango vanda kitoko na mutu kobosa nte ko kende chez Yoyo azala kawana pona ko bungisa biso mitu donc voilà wana na yebeki mukolo nozoke ko balisa na yebeki na bungisa d'abord suki pona bimangie bunge po biki kitoko a mwasi ezalaka na suki to bazo mona mbala moko tozo mona suki donc voilà wana perique nanga esili ekomi comme ça et que vraiment na couleur a poso nanga et vandi vraiment kitoko I like thank you yo ndo sa kinga suki kitoko wana siko to banda vlog na biso wana na sisi suki nanga shi yo comme moni yo merci beaucoup na cheveux kitoko tienga bobo sanate que suki o la route ati comme ça ezali suki ya shi ino chaba de te suki o na se vidéo na mutu o asepeli nango to bomo nanga nazo seka comme ça les belles dames parce que Lelo la rose azobalisa ok Lelo la rose azobalisa donc mon la grande sœur azobala Lelo et puis qui va série na biso to sili to collier va série na biso to collier donc comme ce que va série ba bana na biso to boti de baba la kabalaka ok biso va série na biso et sili abubia donc voilà to ceux qui nous avez merci voilà toi na nzela to qui toi na famille Bota toi na Ems web say hello guys ça va Kalamakasi. Ndeni komona mwana azaki fille d'honneur nao et le poke siko libala nae oloba nini. C'est une bénédiction à vous Jessica, Fali, en tout cas félicitations à vous, bon honoré famille Nengezalaka. C'est ça. Félicitations à vous aussi donc voilà. Et le cas musanga c'est même que kola la kola muka o ba les belles dames tozo kola. On a même chose ba ke na kola tena na gêne et tout non tozo kola parce que bana la biso autoboti ba komi ko bala na la rose na kei et silipo na ngai et nous ba les belles dames dans le ba mingi to la to kende parce que Lelo ezali le 23 septembre Lelo bazo pesa o ezali dot et le 29 septembre nde mukola nte ko buka loquette ok non le ba mingi te to ke na bino to passer soirée au ngana bino ensemble et ça la kaka bien d'accord donc voilà na Kylian Kiawa Kiawa say hello you okay mama Kylian na lingo pesa hello te anyway but anyway no ba mingi te ba libé damona let's go Zamba, mon bébé joli hein. Oh la banane. Oh banane. Oh, bon la banane. Bon la banane. Baba, Yaya, you okay? Are you gonna make a video? You look pretty. You look nice, Yaya. You okay? Okay. Papa, s'il vous plaît, ton lait qui c'est au papa la biso lait. Papa Oyo ko bala. Bon. Ce que moi mon bala. Nga papa na leki yokani mwana nga na si. Yende tolande la posa marié. Mwana tozo yamba ye. La posa marié. Papa aleka tozo yamba mwana za l'honneur. Yo le ka papa. Tozo yamba ye. À l'honneur.
Bon, vou pensar, é claro. Arandé, c'est comme ça. Plus Abba marié Bakovanda. Et ici, c'est jardin. C'est l'émission en haut. Comme ça. Donc, voilà. Oh my goodness. Ok, les belles dames. Moutabali yo, marié na biso. Ah! Boy, bisara place ni de fois ça. Boy, bisara bisika ni de fois ça. Boy, oh my god. Yeah, turn around. Hey, ambiance sa famille na biso. Oh my god, you look pretty. Oh, thank you. You look beautiful. Hey, Nzambe, I can just see les 29 Rosala. Let me snap it. C'est Jésus, les rois des rois. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Obalisi mwana moi message mukile esala kabia pour mon otala. Nzambe. Ono sitoi kosana ezali Nzambe ndabongusaki. Amen. Toti kunosa maboka Nzambe. Nzambe azwaka. Amen. Toza ba ya ebele. Yaya. Lobaka ke kosala loko te. Mwana bino kotaba ese niko kolisa mwana mbongo. Bokolisi mwana lobaka ka mwa message pona mwana na bino e. Toza na esengo makasi. Apesa esengo na libota. Donc tu kokotisa deya mobali makambo ezoleka yango bien quoi. Baza bien, ba progresser. Donc vie eza mulai quoi. Ba banda vie na bango na bonzambe. Ça va malamu. Amen. Tout le monde peut avoir. Maman passa. Moi message mukie. Pour moi passe il faut balanda lokolo yaya. Lo banane. I don't know what to say. Just wish them the best. Bazala bien. Apporte fongo mabango. Bazala venir la bango bien ensemble. Bazala bango bande banditi suka. Amen. Ya Louise. Ya baleke belé. Mino le désastre na baka merci Seigneur. O yemoko alobai ke mwasi mobali so bokoli botika ndawa parana bino bokoma bisiko ya bino. Donc on a tombé bango all the best na vie na bango bazala bien bayoka mutu te bayoka libanda te bazala inika bango mibale et puis na pesa bango mabote belé ko ba pasa balanda na. Amen. Yango la ka. Tantine na biso a pesa biso moi message na ba marié et ça la ka bien.
ouais sepeli mingi eza eloko ya sengo nzambe abatela bango nzeza na molai basimba na makasi nzambe asunga bango bakende liboso babota bana bamona mpe bakoko na bango. Amen. Merci beaucoup. Dans maman la biso awa yom to saleli biso décoration je pense. Ezanga ma Brigitte déco nasala biloko na lambaka ba décoration ba cake décoration so benga osepe ozali ezaka ba miette pour moi na total kaka next week makambo makasi boyo kuna ba gâteau esala ba dega wana bo benga nga bo sepela kitoko ma Brigitte kombolo ma bane belé mokonza ba mamezanga so tali bo sepela moni video bola na makasi bo subscribe. Thank you. Video na bo subscribe po amona mo ba peace nek na mwana nga kimia ya tongo. Thank you. Ba biso tukabola na video mona te o ka ko sa mo ko mkie me so benga ko leko ko sala ba sala ba ninyo so sala sala. Merci beaucoup. Donc ba bisou o benga na mama konza wa mama konza zanga. eloko eleki bolingo eza tenga na sengi bolingo soki bolingo eza. Ok, les belles dernières là, moi na biso bima, bientôt azo bima, na yo la sabino liputa na biso totongi si otolati. Libala mwana, c'est comme ça là. C'est batongeli ngango na Congo et Koki. Donc c'est vraiment bien. Na est-ce que vous moni j'aime bien, c'est vraiment simple et bobo se la tête que yo mtatenga suki na comme ça. Les lobes c'est pas maman, il faut qu'on la tenir respect hein. Bon, le but maquillage na tio Yves Nice. Maquillage toi qui est dans la roche. Il faut qu'on la ta respect hein. Yo bon Respect. Oh, toi na Yves Nice, ça peut être un peu beauté, ça va. Belle dame. Boluka kinganga toki na ngona maputa. Vraiment joli. Very nice. Merci beaucoup. Boye bela tibiso système ka talent nanda. Babi watu la talent pour toi likolo. Toi la talent de ni. Moi na moi ça dit. Eh, ya Vicky. So na ebiso ngote ya. Bota. Ya. Wana muchopo. Ah? Ya bino be biso bana ngo bazaka ya bino be Stéphanie bana bazaka ya papa miki nakaseka Beyoncé mutazala ka histoire na Beyoncé na famille na etumba biso tokoka twana bakalunga mama mepela non on va visiter à tout à l'heure merci tangu sika ko makamba libala ndeto desidadi akende baya mama na bango wana kuna pai nini boy wana nakana ngakota suka kuna na suka. Ok. Siko mama Stéphanie. Ngaye. Pokende kananga fozwa avion, mutuka tonini. Il faut voir avion. Aussi ici na avion. Oh malukai. Aussi ici na avion. Aussi ici wana il faut kende na bateau. Ils ont dépendre nzela nini oyo lingi mwasi ayela. Oh. Ils ont dépendre. Yo siko pona ozo podela nzela nini. Nzela ya avion, to nzela ya bateau, après du vélo. Avion, après accueillir na bateau. Oui. Bateau lokola moi ça il faut tout eh. Yeah. On a tosi susu. Mutuka. Mais c'est pas mutuka qui est bien. Comment on va se sur tonga te. OK. Ah. Yango wana tolo. C'est pour maman Stéphanie. On va pas moto. Moto te. On va vélo. La vélo. OK, la benga na taxi na ye. Allô Stéphanie la Rose. Allô. Stéphanie la Rose. Malukai. Bimba, Malukai. Bon, on a makamba Jessica, ba pesi biso 20 livres pour nous okende ko Jessica. Kaka. Wana bazonga bana kisena nzela oyo baliyo baliyaka bato. Oyo baliyaka maboko apambe ya sanzoto. Etumbai. Wana na zongi lisusu kasi mama. Yeah. Yo zalaka kawani. Nangaye.
olimbisi masololi na kantine na ye bisika mwana azali alobi oyo eza mpo na velo mpona lusitu tozaka nango na bonzambe wana kende pa papa mbala moko eyela maboko na ngai wana bokende pa papa mbala moko na moni bokiloko kati maloba mboka Merci. Siko toye topesi biloko te oyo ekoki te eboyi topesi siko topesi oyo okende kozwa botie biso na kimia te ya liboso bolimbisi Il finit de stocker mon nom. Pretty, Jessica, you beautiful. I know. Oza vraiment perfect. I know. Okay, Libala, those are perfect. Amen. Bakasi. Eh, on a des photos. Amen. Amen. Oui, Bassoni alors. Hey,
Yeah.